Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko? Lelo tokotalisa bino pona bato oyo balingaki komeka magie na kote ya yema na frontière ya Congo pe Angola to Kabinda. Bato wana bandeko babolingo bakanisaki ete basili kobongisa makambo na bango kaka ndenge ba opposant congolais bakosaka bango ete lesi sekozala somo pe bango basi bamibongisaki po ete baya kokota avant na baplan na bango pe na bamateriel na bango oyo bazalaki na yango bandeko. Bango bakanisaki ete sécurité ya Joseph Kabila Kabange na kati ya Congo ezali kolala pongi. Bandeko babolingo mingi bazali koloba ete soki tokomi kuna na Congo tokosala boye, soki tokomi kuna na Congo tokoboma moto boye, soki tokomi kuna na Congo tokozwa mboka na biso, soki tokomi kuna na Congo ezala Joseph Kabila leki na ba élection pas question akozonga esika autaki. Wana nde bozali koloba makambo ezali lokola ndoto ya baba. Bandeko babolingo tolobaki yango malamu soki ole otondi te kokende komeka magie te. Tango yango yongai mama Rosalie nazali koyebisa na ba mama oyo bazali na mibali na bango babengi bango soi-disant ba combattant. Bote ya mibali na bino. Ba mama oyo pe bazali ba combattant, ba papa bote ya basi na bino. Bana bote ya ba parents na bino. Bandeko, lelo oyo tango tozali koloba ezali lokola deja tosi tobwaki mbela po ete lobi ezala te soki bafieti yo pe batie yo kuna na boloko esika ya pasi nde bokomi kosala ba marche otoluka bato ya droit de l'homme, otoluka ambassadeur ya États-Unis, otoluka bato ya ba parlementaire oyo ya Union Européenne bakende koloba. Bandeko bozwaka exemple makasi ya Armand Tungulu po ete tango bino bozwaka bambeba bakonzi ya Occident awa bazali pe bazoba te bakotala parametre ya likambo ndenge nini oyo ekweli yo moto oyo bazali koya kosengela intervention. Soki bamoni ete likambo na yo moko okendeki komilukela yango mpona bango bamoni ete ozali kotungisa bango pour rien. Ndeko tolobaka yango tango nyonso tango na kati ya Congo balobi demokrasi ekoti makambo nyonso ezali kokende na ba élection, moto akosa yo teke tokende kolelisa tokende kosala bondeko wana ezali ba erreur grave. Tango communauté internationale ezali ko reconnaître déjà que Congo est comme
pays ya démocratie oyo ete makambo nyonso to ekomi kokende na bavoi ya urne ndeko kosala erreur te po ete soki ozwi likambo wana epai ya bamindele bakomona yango ekomi lisusu problème politique te ekomi problème na yo personnel ndenge bayaki koconsidere likambo ya Armand Tungulu mingi batombolaki mapeka mingi babetaki tolo balobi ete tokozwa lupemba na likambo ya Armand Tungulu ndenge Armand Tungulu esali boye donc biso il faut tolekela kaka wana mais lelo basuka wapi mapeka na bango ekita bamosusu kutu na monoko na bango to na motu na bango babosana kombo ya Armand Tungulu oyo bogangaki héros national lelo oyo soko otali masolo ya bakombata bayebaka kutu teke bapesaka moto kombo titre ya héros national lelo komona mwasi Armand Tungulu na Belgique wana aza kokatisa kopasola na matonge bakombata bakoma kotalela ye kaka na mosika mpe bato oyo batantaka oyo balingaka ete absence ya mobali ezala pembeni ya mwasi oyo basepelaka na yango bakoma kobeta batour respect epai ya mwasi ya héros national ezali te mpona koyebisa bino ndenge nini comportement ya bakombata ezali awa na poto yango na ndeko tango bazali koya koyebisa yo tokosala boye ndeko kanisa malamu po ete mingi bazalaki kokanisa ete Joseph Kabila lali bandeko modele bafieteli bato wana balingaki bakota comme bacommerçant basombi mpe babiloko na bango na Angola bien neti baya koteka yango kote ya bakongo na mwanda bandeko tango kaka motuka ekomi mingi bayebaki kaka te na Kongo kuna ezalaka soki basoldat ya frontière baye bokoki kocorrompre bango boleki me bazoyeba teke basoldat ya frontière mikolo oyo bazwi instruction ya makasi ndeko ekoki mpe koya nango okei kosala manœuvre okoti na yo kote mosusu omoni peke nazali deja na kati ya mboka me soko omikoteli vanda kimia ndeko soki osali erreur ndeko yebaka ete okofietama olinga te okofietama soki yo ozali kokanisa ete yo nde kokende kosala likambo mpo na malheur ya président Joseph Kabila mpe mpo na malheur ya mboka ya Congo ozali komikosa mpo ete bandeko babolingo bato mosusu bazali kolinga kotinda bino nde na liwa baopposant congolais na bino bazali kolinga kotinda bino nde na liwa po ete soki totale malamu ndeko soki ozali moto oyo motu esalaka vanda raisonner okomona ete balider ya opposition bazali bato mabe mpe balingi peuple te bazali koluka baintere na bango ndeko oyebi ete vrai lit oyo bino bozali kolobo lit mpo na Congo lit mpo na Congo mais soki bozali bato ya mayele bolingaki kobanda nani kosala balit contre baopposant na bino contre balider na bino pardon oyo bozali komona bazali koyela bino na bapoto na badiscours par exemple vie chichi na bino lakisa bino eloko moko ezolakisa ete ezali mpenza mfutu bafarce lokuta mais jusqu'à présent boza kaka komona te mpe boza koloba ete tokokende na Congo mpo tokende kolelisa mpo ete ye chichi alobaki mais ye chichi azosakana na esprit na bino ndeko soki kutu boyebisaki ngai ke bolobi ngwanda moto alobaki mpo ete tokende kolelisa tokoloba ete c'est normal mpo ete position ya ngwanda eyebani position ya le terminator eyebani mais oyo ya Tshisekedi Tshisekedi azali hypocrite moko ya kosakana te mpe mpo na ye ata peuple akufi eza kolobela ye eloko te mpo na nini nalobi boye bandeko ntango moto azali koya alobi ete tokobunda mpo na mboka na biso aza koya koyebisa bino bongo bolingaki boyebisa ye bolobi me lelo oyo oza koyebisa biso boye
olobi ete mokonzi aza na mboka kuna ozalaka na badoute oyebi te ke soki azali mpenza mwana mboka mais okendeki osine bamikanda mpo olobi ete okende baélection na ye c'est que déjà olakisi na mokili na communauté internationale ozali koreconnaître Joseph Kabila comme fils du pays mais awa aza koyebisa bino nini ke ah non ndenge ezali wana en tout cas Joseph Kabila ndenge azali wana ngai mpe nazalaka na badoute ah yo leader o bato balobaka ete yo ndo ozali dire koleka balider nyonso yo yeba ete Joseph Kabila azali mwana mboka te ndenge bato bayebeli yo kende kosigne bamikanda mpo okende élection na ye bapeple congolais bofungwama azosakana na esprit na bino bajekako azalaki kosala na mobutu yango aza kosakana na bino bandeko epuis tala eloko nini aza kosala mpo oyeba ete aza kolinga koexploite bino aye awa aza koluka mbongo mpo na makambo ya baélection aza kobenda bino ye bambongo mais gouvernement congolais mpe aza kopesa ye bambongo ya sese aza kozwa ntango azalaki awa bandeko bato ya mayele bakomprendre ye deja bayebi ete vie chichi aza comédien bato ya mayele ntango ye azalaki awa azalaki na langage ete ndenge ezali wana mboka na biso boye epuis na kati ya masolo na ye en dehors ya caméra ndenge bato balobaki vie chichi aprometaki bacombattant ke akosala il faut ete apesa occasion po ete révolte moko ya makasi ebima na Congo mais tala ete mpo na kolakisa bino ete azalaki nde na besoin ya bambongo bosalele bacotisation tala ntango azongi na Congo discours na ye akomi kobeta discours ya ndenge nini bakongolais basanga na boyeboye mpo na nini parce que vie chichi azolia de côté vie chichi azolia na cc côté ya gouvernement epai na bino mpe lokola ayeki ayebi ete boza kopesa mwa bamike cotisation donc azosakana na esprit na bino oyo nazali koyebisa bino mama Rosalie naza koyebisa bino chose vrai moto akoki koyewanga na yango te nazali koyebisa bino mpe bokondimela ngai bino nde bozali kokende kaka aveuglement vie chicha déjà na Congo tobongama bandeko tala oyo bakangi bango sikoyo 10 personnes oyo bakangi bango na yema mais tokotala sikoyo esika vie chichi akozwa makasi mpo akende kolibere bato wana preuve la pui bakangi bango na baplan nyonso na maboko bandeko balingaki bamikotela avant tolobaki yango ete le rais alali pongi te mingi bazali kokanisa sécurité ya mboka elali pongi mais oyo bazwami wana bandeko esika na bango ifo penza batinda bango na ekafela musika meme bamona bango kutu te soki mpe bazali bakombata oyo bautaki kaka na Europe mpo na bango babosa na retour soki mpe bautelaki na Amérique babosa na retour soki mpe bautaki na Afrique du Sud babosa na retour soki mpe bautaki kaka na bapays nzinga ya Afrique babosa na retour bakeinde kotia mosapi esika batiaka te papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo ete Joseph Kabila kabangele rais azali ya Nzambe. Tango tozalaki koloba ete Joseph Kabila kabangele rais azali ya Nzambe bato mingi bazali kozwa yango lokola liseki. Bato mingi bazali kolinga kokende komeka magie. Mais bazali koyeba te ke Congo na minito ezali mine. Ngai nazali na esengo makasi ndenge bafieti bato wana. Ngai nazali na esengo makasi pe na kosenga na gouvernement ya Congo wana bazali bato ya kotika te. Ezala ta bato ya communauté internationale ba droit de l'homme ba ye jamais botika bango place na bango ezana ekafela. Et en plus bokangi bango na ba élément o ezali kolakisa pe bango moko ba avouer yango. Et bazalaki manipuler quelque part. Donc ndenge ezali wana bazali bato ya kotika te. Bako sala assemblée ya kosomba ba boîte ya ba miliki ba nini belé pona kokota na Congo soit disant ba commerçant. To yebisaki bino ete le rais azali ya Nzambe.
nani andimaki ete bakofieta bango 10 wana soki bakotaki boyebi position na bango esika nini balingaki bakende kozelela bamosusu balingaki baya toyebisi bino te yo moto ozali kosala erreur yo moto ozali kokanisa ete gouvernement ya Congo bazali kolala bandeko bilembo ebandi komonana oyo wana bakangi ezali deja elembo mais ndenge kaka radio Zumel Mil eyebisaki bino ndeko ba oyo bakomi sombela babiye aller retour bayebi ke tokei na Congo po tokende kosala beyoma apres tokozonga tokobima ndeko ndenge ezali wana boyebaka ete soko kei na esprit ya mabe bosana retour po ete na minute oyo ntango tozali komona mboka ndenge ezali kokende na changement baza koloba na mutu nyonso aya apesa implice bino bozali na baide ya mabe mpo na kolinga koya kobepisa ndeko tia yango na mutu na yo te okei nde komilukela makambo kaka ndenge bomonaki ete epai ya Armand Tungulu akendeki komilukela makambo bomona mpe ndenge esukela ye donc bozali bato oyo bokendeke komiluka makambo soki ekweli bino ale bokomi kokende koganga communauté internationale ligue des droits de l'homme bandeko boyebaka teke ntango bino bolukaka communauté internationale ligue des droits de l'homme bobosanaka ete Congo ezali pays ya droit bobosanaka ete bakonzi ya Congo bazali na pouvoir pe na kati ya mboka Congo boganga kiawa Armand Tungulu boye Joseph Kabila goyeba bosali makelele lelo bosuka wapi bato basalaka ba makelele ba maître Landu lelo bazapi bangwana babeti retour na mavulano pona koyebisa bino bandeko il faut que ça l'attention bandeko na kolobelo komoko surtout na kopesa conseil na bato bazali komona Tshisekedi neti Moïse ndeko aza Moïse na koyebisa bino eloko moko bolanda histoire ya IDPS ezali na bato babundaka makasi oyo basalaka ntango IDPS bandi balita na ndenge kosakana te bamisusu bariska bavi na bango bamisusu kutu bakota baprison batikala na baproblème sérieux bamosusu ndenge baza wana bakufa bafamile ya bango mpe batikala batayi DPS meme ye moko Tshisekedi abosana bango me bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko boyebi eloko oyo bato mingi bazali koyeba te papa Etienne danani leader to fanatique ya IDPS baza kolanda mouvement aveuglement pona ndenge baza kokosa bango po ete bomona ete bazali kaka bato ya lokuta bomonaki mubaka ye na mouvement oyo soki tozwi bokonzi chaque congolais akoya na conteneur misatu na kati ya nani ya douane na kati ya boma kofuta douane te ndenge ezali wana mutu diaspora congolaise nyonso soko oye kuna na Congo olobi kaka naza diaspora ale batali kaka balukeli yo place moko bapesi yo mabele tongolo kolingi tala ndenge baza kosakana na esprit na bino diaspora combien oyo bazali libanda ya mboka oyo bamususu babeleli yango mpe kimpelekese bakomi okomona soka bengi mama tovote Etienne Tshisekedi mpo nini aza kokanisa batekelaka ye lopango azongisa lopango te azomona na etike ndenge mubaki alobaki eloko wana epesi ye occasion nzoka nde boza koyeba te baza kotisa bino kaka na poche oyo babiloko baza koyebisa bino bandeko okotambola na monde bobimba etikala kosalama te un leader apromettre na bato na ye baza libanda ya mboka ke soki bovote ngai ntango bino nyonso bokozonga na mboka moto nyonso na kopesa parti ya mabele me bandeko bino bato ya mayele bozo raisonner tozali combien libanda ya mboka oyo lelo bato IDPS bakomi koloba ete diaspora congolaise nyonso soki azongi bakopesa parti ya mabele po atonga bandeko tala ndenge baza kosakana na bino kaka na mouvement ya discours ya deuxième république yango na tolobi Mobutu akufi me totikali kaka na bilembo ya Mobutu bandeko Tshisekedi azali moto oyo bopesa confiance te mpo na nini bandeko Justine Kasavubu azalaka atravaka na ye vie chichi mais boyebi suka na yango Justine Kasavubu abendana Kyungu kumwa kumwanza atravailla
na vie chichi yepe abendana na banzi bato balandaki interview ya Kyungu bayokaki makambo nini alobaki abendana kibasa malima kibasa maliba yepe azwana kaka problème na vie chichi abendana ka pe na yekaka pe batu bazali ebele oyo ke bazalaka batu ba pilier oyo ya deuxième république oyo ya tangu benza IDPS eza kopesa lelo bendana bandeko sikoto mituna donc lo baite papa Etienne Tshisekedi kaka to lo baite papa Etienne Tshisekedi kende kaka mutazali bien koleka batu wana nyonso vie chichi na bino kaka nde mutazali bien te botika komikosa eza te kaka Tshisekedi nde mutazali bien te parce que soko moni mutu batu nyonso tu bazoko ya pembeni bazako bendana te bomi tuna est-ce que mutu kaka mde mutazalaka malamu batu wana nyonso bazalaka mabe bandeko azali ko exploiter ba congolais na ndenge ya kosakana te mais azako kosa batu ke ndenge ezali wana yende azali sauveur quel sauveur ba congolais lelo bazako se retrouver te à cause na ye mais mingi bazali koyeba te tala lelo ayi kotia bana ya poto na erreur oye ndenge ezali wana tokosala boye ndenge ezali wana Joseph Kabila akutu ndenge azali wana azali namonaka ye azali mwana mboka te bani me bandeko oyebika azali mwana mboka te oske kosine bamikando kebe élection na ye donc oza koreconnaître ye d'office ke azali congolais wana il faut kosa bato oyo bashege banini bana bapeti oyo ya ri ya Congo kuna bayebi makambo te il faut kosa bango me bato lokola biso kokosa biso te ndeko yo yebi ke moto wana aza congolais te oke kosine bamikando ke élection na ye après simoyo koloba ete nazalaka na badute elingi koloba nini tomonaka mosika baza kosakana na bino sikoyo tala ete bato mosusu bakotaki na mouvement tala sikoyo ntango mosusu bato oyo bakangi kote ya yema di soki soi-disant combattant oyo bayaki oyo bakangi bango peut-être baza père de famille alors babebisi bavi na bango batiki basi na bango na bana lelo bazali ya kokangama tala ndenge baza kosakana est-ce que baopération lelo baza kotinda bino mpo na nini Félix Tshisekedi mwana na ye moko asalaka yango te po ete ye mpe azali combattant ye mpe akoki kosala baopération na akei mpe abimi libanda ya mboka asali baopération bibona azwi bamateriel aza kokutana wana na mboka mpo tokolelisa mpo na nini aza koprojecte mwana koprotege mwana na ye bino nde bozali kobima ngulungulu bandeko bomituna bakosangana na bino boye ti kan ezali pasi bandeko ezali pasi mais pona kolakisa ete Joseph Kabila le rais azali ya nzambe bilembo ebandi deja ndenge bafieti di soi-disant combattant wana na banzi ete wana ezali elembo oyo mpe bazali na nzinga bazali kozela mpo bakota problème ezali te kongo eza mboka na bino boya kokota kota na esprit ya bien okovanda kimia mais soki okoti na esprit ya idée ya mabe na nsima ya mitu ndeko okolela ebele mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment papa Roger bato mingi bazali koyeba te ke Joseph Kabila le rais azali ya nzambe mingi bazali kozwa yango lokola liseki. Joseph Kabila abundi mingi pona mboka na biso me bato mingi bazali koyeba yango te bandeko. Boyebi ete tango Joseph Kabila azwi bokonzi tango bazalaki na ba Jean-Pierre Bemba mingi bazali kobosa na ete Joseph Kabila abundi makasi pa ete tango bazalaki na système ya 1+4 na côté ya est bitumba tango nyonso totikala komona te sika ou bien Jean-Pierre Bemba telemi aloba ete non ndenge ezali wana tolite makasi po côté ya est kimiesila soki botali malamu kimia eko kota kaka tango Joseph Kabila baye kopesa ye bokonzi akomi président ya Congo ye moko nde asali makasi côté ya est kimia ekoti mais combattant na ba opposant na bango ya sima ya ndako balingaka kolobela likambo wana te po balingaka jamais kopesa lupemba epai ya Joseph Kabila
mais bayebi yango ete Joseph Kabila bundi mingi pe lelo oyo soko kei na ese makelelo basalaka bandeko soko kei na Goma okotambola pepele okei na Bukavu okotambola pepele malgré moi makambo mosusu mike bandeko bato bazali kosala ba trouble wana na butu ba malfaiteur wana soko tali malamu ezali kaka ba soldat utu oyo ngwanda bakotisaka na mobutu bavanda kuna comme ba réfugié nde bango nde babimaka na butu pona okende ko semer ba terreur oyo lelo bazalaka na communication na ngwanda toyebi yango malamu mais nzambe azali ko confondre bango po ba vérité bandi koyebana oyo bazalaki kaka kokosa bato ndenge ezali wana basoldat ya Rwanda batondi bango nyonso na kote ya este mais bandeko tango bozali komona bato wana nyonso bazali kosemer terreur ce sont des Hutus bahutu oyo bakima oyo ngwanda kotsaka bango basoldat wana bavanda kote wana bango nde bakoma kosemer terreur mais mokolo ezali débat monene ekosalama oyo makambo wana nyonso tu vérité wana nyonso tu ekobima polele mpe bokoyoka yango bandeko babolingo nayebi ete bino bato bozali kolanda ngai mama ozali na minute oyo ngai nazali koyebisa bino ete ndeko yo moto oyaki koluka vina yo na poto keba na kokota na bamasolo ya bapolitisien congolais oyo bazali kokosa bino Tshisekedi azali na vérité te kati na ye alingi pe bino te po ete soki azalaki na vérité il fallait ayebisaka bino bamakambo ndenge ezali koleka oyo azali koyebisa bino yango te na regete mingi bandeko po ete lokola bisika azali kokuta na bato azali kokuta na bato mingi bazali na bakestion ya kotuna ye me bazali kobanga bakombata yango wana mpe bozali komona ete mboka na biso kopesa yango bato lokola ba Tshisekedi ezali lokola tozongi lisusu na affaire bandeko parce que oyo makambo tozali koyebisa bino ezali capital ndeko. Comment expliquer yo ndimi ba institution na mboka okendeki na Congo okende kosigner ba mikanda lobi ete na kokende ba élection na Joseph Kabila ezape na ba mikanda mosusu tango mosusu yo signer oyo ezali ko pesa pouvoir que Joseph Kabila fils du pays o signer yango mais oyo na poto ozako lakisa bana ya poto image mosusu wana ezali ba mensonge bino bozali kokanisa biso tokolanda bino kaka na politiko bozalaki na yango ya tango ya deuxième république bokoye libosoka nye bomba boza koloba ete bomba mabe me na kati na bino boza kobomba makambo ebele soki kutu papa soki kutu Tshisekedi azalaki sage mokolo journaliste atunaki likambo ya nationalité soki kutu alobaki ete makambo yana ya nationalité naza na droit te ke na répondre yango po ete wana ezali ba makambo moko trop primaire tolo ba makambo susu ndenge mwana na Félix a répondaka na émission moko na lingai na loba ete azali sage mais apanzi bulu yango pe apanzi bandeko oza kolakisaka tango kaka za kofungola monaka za koloba moto ya mayele tango kotala bitala vie oyo ndenge aza ko po ete ayebi ete bakongole mingi na poto balingi na bango ko apprendre te yango na moni ete tikaka na buba bango mais bandeko makambo toza koyebisa bino lelo bokondimela biso après 20 ans bokondimela ngai mama Rosalie pe bokoloba mama Rosalie alobaki yango Tshisekedi aza na lokuta moko bandeko okondima te politique na ye asalaka na mobutu ya kosala makambo na sese lelo ekomi komona bandeko bino azali koyebisa bino makambo susu bozali koboma banzoto bana ya bato bayaka koluka vi na poto ye kuna azali kosalaka ba manevre na bato ya gouvernement baparte na ye mpe eza koya baza kopesaka ye baavantage bandeko tofungwa mato yeba nini oyo bapolitisien bazali kolinga kosala na mboka na biso ya ndenge ya mabe na bazi ete bandeko babolingo oyo na nde ezalaki po ete toyebisa bino mokolo ya lelo tozali koyebisa na ba auditeur na biso nyonso tu na tango oyo babengaka biso na telefone tosengi na bino ete bobenga biso mokolo mwa lundi po ete weekend oyo ndenge ezali wana tozali na problème oyo ke tokozala na studio te mpo na kotikela bakolo esika place na bango po ete bakozala na mwa misala moko ya technique samedi dimanche pe
pe lundi toko reprendre ba émission na biso po ba kosala ba makambo ya ba technique wana lokola ba appareil mosusu ba eye ya sika bazali ko monter yango. Donc à partir ya lundi ndeko soki obengi wana nde okozwa biso na studio na biso pe toko solola ndenge bomesano ndenge to mesana ko solola. Mais pour le moment bandeko to pesi bino message weekend oyo atande ko bengi soki obengi bandeko okwei tango mosusu na technicien oyo ya bango moko ba ekolo esika komi tungisa te biso ndenge ezali wana lokola bazali ko arranger po ete tokokaki ko continuer to sala ba émission na biso ndenge enongo banaki me to sali déjà ba émission mwa mingi nde bandeko na biso o bazali awa bako banda ko transmettre yango kaka biso moko tozali tokozala sur place te mais bako banda ko transmettre yango ezala lelo samedi bako transmettre yango ezala dimanche bako transmettre mais to ko reprendre normalement lundi comme bomesano to sengi na ba auditeur na biso bolimbisi mingi à partir ya lundi na ba pourquoi comme d'habitude ba 19h ti likolo oyo nyonso akobenga akozwa biso pe tokosolola ndenge tomesana kosala bandeko babolingo na sengi na bino ete bana ya Kongo nyonso bozala mayele po ete lelo oyo ba opposant congolais bazali koluka ba intérêt na bango bazali koyeba teke bino nde bazali ko exposer bino na ba danger. Mais lelo oyo bandeko batayo bauti kokanga 10 personnes tokotala opposant congolais nini ya kotelema po alanda po aloba ete ngai na ye po na bimisa bino ndeko masolo ya mboka kokota yango ngulungulu te po ete tango bino balobaka ete botelema bino ba combattant mais bomitunaka parmi ba combattant na pona nini ba opposant congolais ba bomba kabana na bango pona nini pe Tshisekedi à aucun jour tosi to mwana alati pe mwana na ya lobi pe lata teni ya basoda lokola baninga yope okoma combattant obundalo na esika moko na baninga na pona nini asalaka yango te po ete Tshisekedi asa ete bino bozali ba kombo bozali bazoba yango na ete azali toujours ko manipuler bino azali ko manipuler bino na maloba ya sukali ya ko flatter bino na ba momoko ya kitoko ya ko sala ete bozali ba voyou te batunde balobaka bozali ba voyou mais bozali ba voyou te makambo oyo balakisa ye image ndenge basali journaliste Adi Londole wana nde ya ko prouver na mokili te ba combattant bazali ba voyou te bandeko bato bazali kaka ba voyou bomonaki ndenge basalaki papa basalaki monsieur Wechi tango monsieur Wechi zoki bilikanisi ya bien ke bazwa mesure ya makasi olie ba journaliste ni suba sala front commun po ete baloba ete non to pesa bango na punition te balandi bino na sese na ndenge ya kinso ke ale boyoka ni botika libongo mais siko botala pona kolekisa bino ete mbuma mabe ezali kaka mbuma mabe mbuma ya kopola ezali kaka ya kopola ata ndenge bozo koloba ba combattant bazali bato oyo tala siko babandi kosala ba structure na bango bandeko mbuma ya kopola ezali kaka ya kopola po ete na mitu na bango makambo mabesi ebe ekoti ya mingi ba mosusu bazali na ba facture ya ndako nano ba régler yango te ba makambo ndenge na ndenge bazali na pasi ya poto ezali kobeta bango yango na bazwi bakanda na nyonso tu babwaki yango na makambo ya Congo ebongo yo te ya bango nini tango bazali déjà na ba problème ya makambo ya ba facture ba makambo ndenge na ndenge yo kanisi ete bakoyoka yo po ete na poto bazali ko vivre penza na ndenge ya pasi na pasi baza ko souffrir ndenge ya kosakana te bango baza ko kanisa ete soki balongoli Joseph Kabila alende bakei me bandeko bato ya boy soki pe Joseph Kabila azate ba pesi Tshisekedi bokonzi bango kende po ba pieli susu mboka bien mingi bazali ko ebate tango ba ekozala ke bien Tshisekedi azui bokonzi eloko ya liboso akoluka a servir nanu ba combattant tango ba combattant bagoya oyo ya Belgique bakokende pe bakoluka bapesa ba loi na bango oyo ya Angleterre pe tango bakokende biso pe tosalaki boye oyo ya États-Unis pe bagoya biso pe tosalaki boye oyo ya bandeko ekokoma ndongwana soko okebi te guerre ekobima lisusu entre biso na biso po ete Nzambe ayebi déjà makambo nini ekoki koya soki lelo balobi ete bon papa balobi ete ou bien Tshisekedi bokonzi yango oyo
okomona bakombata bakoya bato na bato babandi koloba bon biso tosalaki po ete makambo tozali koloba bozwa yango liseki te Tshisekedi asolola deja bamakambo mosusu na andehors ya caméra oyo eza kolakisa ete soki bapesi ye bokonzi bandeko mboka na biso wana ata bapetit peuple wana bozo kokanisa ete akoede bato bakozala bien bandeko azali batie lokola na motambo batie singa na kingo soki azwi bokonzi akobanda nanu kodevoir bato nyonso tu oyo ke basololaki bamasolo na sese bakongole oyo ayebi ete bon par exemple ekanga ifo ndenge azali wana ntango mosusu ekanga ya bulaka ete soki ya bazwi bokonzi ye akozala chef ya bajournaliste nyonso tu na Congo. Alors bajournaliste mosusu mpe bazali na Belgique bango mpe babulaka kaka ndenge wana tala bandeko bomonaka mosika tozali kaka kolinga kokotisa mboka na biso na kati ya Sodome et Gomorre. Tshisekedi azali moto moko oyo azali komemela biso kaka malheur eloko ya malonga ezali te mais lelo nayebi ete bato mingi bakofinga bato mingi bakoloba mais vérité etikalaka kaka vérité po ete depuis ngai nazalaka na confiance depuis ngai na banda koloba natikala nanu te koyoka ete nalobi likambo na ngai esali une semaine 2 semaines ou bien 1 mois une année sans que bato un jour bakoma po baloba ete maman Rosalie to papa Roger bolobaki ya solo nazalaka na confiance po nayebi ete oyo nazali koloba ezali vrai. Tshisekedi alati na ye kaka masque alati na ye kaka poso ya me na kati kuna aizali kolinga koya po adevore bana ya Congo mais nzambe akoprotege biso po ete ndenge bakangi deja 10 personnes wana elakisi deja ke nzambe alingi te ke mboka na biso ekende na maboko ya bato oyo bazali kokosa ete tolingi peuple Moïse nzoka nde ba Moïse ya lokuta mbala ya liboso na mona ete Moïse aza kosengaka bambongo mais mbala oyo nzambe alobi na bango stop po ete Mobutu akufi mais esprit ya Mobutu ezali korenie kaka kati na mitu ya bato bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotelisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci. Bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bodeposela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.